Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to katalien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, oko souffrir, eko bengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayo ton futur mari ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayo. Bonsoir, bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre simple servante. Je suis venue juste qu'on puisse parler de la situation qui se passe dans notre communauté. Bonsoir, bonjour, ça dépend heure ni bokulandanga. Vraiment yenge na bande konapso ya bundu ya Congo na église ya PV ya Longo, lo sako respect na ba chef coutumier na biso. Salam ebele na ndeko na biso ba musulman, vraiment shalom na ba homme de Dieu, ba mbote ebele na ba onyoso ba kolanda la danoise. Bandeko na biso toye ka biso toyaka malembe, mais toye lelo pa toye to solo la, to la musa conscience na makambo etali ba camarade bandeko nanga, makambo etali ba confiance, makambo etali vraiment oyo kaka ezoleka biso pe toye to lobela yango. To pe savoir conseil ba oyo bazana motema ya mato ya koyoka bayoka ba oyo bazana motema ya kondima bandimela bandima bandeko na ngai eza pasi na mawa mais avant to kota penza na kati ya modindo ya likamu na biso bino mo boyebi toza na se ya sous les baobab ndeka toyaka na mwa mai mwa café mwa lungwila mwa lotoko mwa kopo ya jus kopo ya fanta. Pourquoi pas moi bière to komi na biso na tango na été bato belès ve balobila donner soto biso penza to landanga ngona moi belès to tchaka ba glaçon et les kana ngona se sous les baobab to zana biso ba hypocrite vraiment bande konanga to mela na biso et puis to zana tina biso bino mo boyebi ya citronnelle na bulukutu bien raffiné bobenga la danoise ba numéro pe yango wana to ko chawana. Vraiment bandeko nanga ba numéro yango wana bobenga bokope kokota na www.congote.com soko koti kuna oke kokuta ba ndenge nini okoki ko commander tina yo par internet et comme lio place nyonso yo zali bandeko nanga na kozwata na bino ebelete mais na koloba maloba mo eza mwa mutuya pona ba vie na biso ndeko na biso aute kokufa na Suisse amibwaki na train
bandeko na ngai eza likambo ya munene eza likambo ya mukete vraiment bana Suisse bolimbisa mais biso tokoloba bokanga biso munoko te bana Suisse tokoloba parce que faut tolamusa conscience pona likambo ekweleli ndeko na biso aza ye moko victime te bato pe baza ebele mama mosusu mpe abengi biso na pays moko boye ye mpe azalaki na baproblème ya bongo mpa bacamarade yango wana biso tokoloba ngai lere bapesaki biso sango ke ndeko mwasi amibwaki azalaki na balobi ka azalaki na baproblème ebele amibwaki ngai naye kosala analyse na nga nalobaki bien ke ndeko na biso akufi ye moko mutu amemi makambo na ye amemi vérité ya makambo na ye mpona nini ye amibomi bomoni mais ezoko exclure te ke topesa confiance topesa conseil to supposer le mususu ekoza problème ya mariage topesaki conseil to supposaki ta mususu ekoza problème ya banyongo topesaki conseil to supposaki le mususu ekozala problème ya manque de comment on dit manque de confiance en soi voilà okozanga confiance na yo moko omimona kaka ke oza mabe omimona koza pauvre omimona kaka bato balingaka yo te okoki mpe komiboma ebi bato mosusu baye kotya mpe bacommentaire mosusu baza na dépression toboyi te nyonso tu wana bandeko na nga eza mabe te mais moi je me reproche de rien parce que makambo nyonso nga na sitaki wana ndambu na kati nango nzoka nde moko mpe ezalaki likambo ya banyongo lelo ezolobama na minoko ya bato ezolobama na minoko ya bandeko na ye ezolobama na minoko ya bakuze bacousine bandeko balobi ke azalaki na nyongo oyo esaliki abangaki soki mobali na ye ayoki likambo ya nyongo wana esaliki mama na biso amibwaki na train lelo akufi bakokunda ye semaine prochaine so pe semaine oyo balobi soki pe jeudi so pe vendredi bandeko eza pasi na mawa ndeko mwasi ndenge balobeli likambo eza ebimi na munoko la danoise te elobami na basite parce que boya kotia commentaire la danoise ngai pe toyoki yango na site toyoki yango pe pa cousin toyoki yango pe pa cousine donc biso toye tolobi na bino bien muto ya kufi bolandanga très bien amemi vérité mais vérité etikali kobima na sima mukongo na ye yango biso tosalela yango analyse tolobi te ke vérité wana oyo ebimi ezali vrai ou bien ezali faux mais tolobi kake non toye tosala yango analyse bandeko na ngai balobi ke ndeko na biso azalaki na moninga na ye azalaki na mbongo alobi na ye ke yo namona kozalaka na bacourage est-ce que moyen eza te ozwa 20 000 balobi 20 000 ya soki franc suisse bandeko na ngai 20 000 franc suisse balobi zwa yango osala yango commerce bandeko commerce mpe na tuni commerce nini bamosusu balobi o non ndenge ezalaka ozodefisa bato bazopesa intérêt babiloko boko ya ndenge wana parce que moninga mpe azwa mwa intérêt wana mpe esungaka ye mais balobi ke iparaîtrait ayebisaki mobali na ye te wana tozobaka iparaîtrait biso kutu toza na besoin ya réalité lisolo te mais toza na besoin siko tolamusa conscience ndeko mama yo ovandi na yo obi oza na camarade na yo ozosolola oza na besoin ya mwa mbongo osala mwa commerce obi osala likambo boye baye kopropose yo 20 000 yo mpo ozwi 20 000 wana abandi kosalela yango akomi osalela yango ndeko na biso azalaki na bana misatu mwana liboso je crois aza na 21 ans mosusu 19 ans mwana suka 17 ans azosalela mbongo wana na ndenge mbongo ebandi kokweya mbongo koliama mbongo nyonso ekei ndeko mwasi ase retrouver atikala kanga na 10 000 mosusu ebungi nango soki pe eke wapi soki pe eke wapi ndeko mwasi sikoyo periode wana ekoki nde bayokanaki alobi bon nga naza na besoin ozongisa sikoyo mbongo 20 000 napesaki yo j'espère que osi osaleli
moi ba makambo ebonga ko salela bandeko nanga eye ko sala kende ko mwasi azalaki na mbongo okoka te ayebisi ye naza kaka na 10 000 napesa kaka 10 000 msusu nsima ndeko mwasi alobi non dati napesaki yo ekoki oumeli na mbongo il faut pesanga kaka mbongo ndenge napeselaki yo ndenge toyokanaki ndeko na biso sikoyo azalaki nango te epesi mobulu koluka kolela kosala boye gauche droite ndeko mwasi azalaki na mbongo te mbongo apesa ya bakisa eza te ye sikoyo balobi selon basource ye koyebisa lobi soki ekomi boye nga fona solo yango na mobali na yo eyebi makambo na mobali na ngai yebi yango te osola sikoyo na mobali na ngai ndenge nini epe ayebisi camarade soki osolela yango na mobali na ngai en tout cas ekosala bien te libala na ngai kokufa nakozwa baproblème na préféré kutu malamu na mibwaka na ngai na train ayebisi camarade amonaki yango lokola maseki neti kaka ki azoloba kaka mpona loba abandi mpe sukuma sikoyo ayebisi eke no nga vraiment lelo ngai fo kaka naya epa mobali no tovandela makambo soki mpe asabengai mobali neke no nakoya naza na problème tosolola nde ndeko mwasi elekeli ye balobi ke ake komibwaka voilà nyonso oyo ebimi ndeko mwasi asa kufi toyebi te soki eza vérité ou bien eza vérité te me ngai so nalobi yango boloba te ke ifo koloba na makambo na source te me toye toconseiller bato toye te ye ndeko na biso ke son âme repose en paix aza su na problème te me oyo bato batikali parce que toza mpe na mama mosusu ye mpe abetaki lisolo na ye ye mpe azwa même problème tobeta mpe lisolo na ya mama na biso mwa ndambu bongo toya kopesa conseil toza mpe na ndeko na biso mama na biso mosusu ye mpe banda osala bacommerce na ye azotina babiloko nde na bangola bavoiture banini mama mosusu camarade na ye aliaki likelemba alobi ngai naleli kelemba me nazoyeba te ndenge nini nazoyeba te naza pena na projet osalela na eloko mbongo te zwa no mbongo oyo otiango nano na commerce na yo eza lokola kaka obombeli ngai ebongo nsima ntango koya soki mpe opesanga mwa intérêt moke problème ekoza te ndeko mwasi amonaki yango occasion asaute azwi mbongo ya mama wana atie na commerce ntango kaka asalaka commerce na ye atindaka bakamion na ye atindaka biloko na ye etekamaka tokos ntango azwi kaka mbongo ya mama wana atie na commerce makambo nyonso ebebi atinda bake kosomba mutuka boye batinda na angola makambo echange balingi su bamituka kala te makambo biloko atindaka ekomi problème biloko ekendeki ebimisi mobulu ndeko mama commerce ekwei na mbongo ya mwasi wana azokoka kofuta yango te commerce ebeba ye abila danoise na comprena te nga mutu na mandeli na ngai ntango nandimika mbongo ya mama wana ale mama wana akomi kotungisa ye akei koluka memi bakamarade ne babeti mama na biso na mosala oyo ekomaki mbila kwei lokola kaka bino mo boyebi biso bakongole mpe tozala na biso mpe tosinya nazo bapapie te o papie mpe eza nango te ke ye asinyaki apesaki ye mbongo entre temps ekomaki kake mama na biso aganyaki procès mais baye kokonseye kaka balobi ya mama talaka soki oza na conscience ke oliaki mbongo ya bato zongisaka ata malembe mama komaki kozongisa ba 200 300 euros 400 euros 5 tina malembe ndenge mama akomi presque na suka mpona asilisa nyongwa mbongo ya camarade lelo ki camarade epanzani bandeko nanga tokee na conseil botala lelo mama oyo ya Allemand ya Suisse ake komibwaka likolo camarade aye kopropose bambongo mama na biso mosusu abengi biso tokoloba pays te ye babeta ye akokai mpe komibwaka mpe epe libala kutu mpe na mobali ne ekotaki ebebaki epanzanaki ekotaki mobulu mpo na makambo ya mama wana yango wana bandeko na ngai bandeko bosala attention soki ozosala makambo na yo concept na yo commerce na yo nini ya ndako na yo yeba nani akozala associé na yo c'est pas donné à tout le monde omonika mutu moko boye même biso batosala ba internet boye na monika mutu moko benginga ola danoise
na moni vraiment idée na we na eza bien na moni nga na lingi to bando travailler na yo mais non to travailler na ngai na makambo ni soko moni idée na nga eza bien tricher na yo sala ya yo mais pourquoi to travailler na nga pona ko yiba nga gaz oya ko bebisa musala tela mama batu soki camarade ona yela ki 20 000 te mbele lelo aza na ye na bomoi batu musu na mokili oyo bayaka koteka bayaka kosomba batu yo omoni aye na mbongo na ye 20 000 ezali awa aya kopesa kaka yo zwa na yo salela bongo zongisela nga eske yo mpe mama koraisonne te ke mbongo ebele boye apesi ye aza nani ye nani azwa mbongo ekozala mbongo ya magie ekozala mbongo moyeke kaka boye ozwi tolo bata 20 000 euros ozwi ka 20 000 euros ou bien 20 000 dollars muteka la danoise zono 20 000 oyo banda koteka na yo bongo zongisela ngo zwa ba intérêt kaka boye na kati ya mboka poto na mboka mundele mbongo eza pasi yo po ozwi nzoka ndela mso aye kotango lelo toya kokondane ta msu mama na biso akufi pamba nzoka ndela mso ezaki mbongo moyeke eza normalité et puis soko bapesi biloko ya ndenge wana oyo oza marié il faut koyebisa mobali na yo tala mobali nanga tala situation boye tala moto alinga adefisa ngai boye yo sikoyo kokende kosala biloko na cachette biloko wana nyonso tu ememaka bien te ntango balingi bayebisa mobali na yo obandi kobanga eye kobenga mama na biso lelo atika biso bino bato bolingi bamoziki bamakelemba kokanga kaka na bakamaradi oyo eloko nyonso olingi osalaka fokende koloba botala ndenge bamalédiction ekomi kolanda bato oke kozwa mbongo mabe ememi yo na liwa bosala attention donc ndeko na biso akufi kaka boye likolo ya mbongo alors soki mpe azalaki na mwa sagesse balingi mpe bayebisa mobali na ye mbongo yango mpe eza te soki asinyaki bapapier ata kuta asinyaki bapapier encore mpe eza nango mpe mbongo ya entre biso bacongolais alingi akende kofunde wapi ata fundi ye leta koloba futaka malembe ofuta ata malembe okoyika meme te ozwa vi na yo obebisa vi na yo vraiment bandeko na nga tokomi na biso koshite mwa mai esalaka bien mpona to apaiser mwa batension na biso tozali na cousine na ye mosusu kote ya mama na ye abengaki mpe alobaki ke ye asololaki na ye il y a 2 jours avant kufa 2 jours avant kufa alobi azalaki na ye bien azalaki na apresentaki ye signe moko ya souci te azalaki toujours kaka souriante ndenge asekaka na ye ndenge asololaka na ye na kimia na ye basololaki babenganaki eloko kaka yebisaki ndeko na biso alobi ke non ye abengisaki yaya na ye sikoyo efale abengisa susu soki leki na ye mosusu soki yaya mpe soki mpe kaka leki aya donc azalaki na souci moko petit souci boye abandeki koluka 3500 Suisse mpona acontinue badémarche ya ndeko na ye mais atunaki mpe ndeko mwasi alobi eske kote na bino kuna na bafrance na bani oyebani na mutu moko te boye azodefisa bambongo nazalaki na besoin na defa 3500 Suisse moko boye mpona nasisa badémarche ya ndeko na nga bongo nafuta yango soki nakozwa bambongo na nga moko boye nakozongisa yango kala te ye alobaki en tout cas ngai kote oyo nayebani na mutu te epuis baseki na bango epuis atuni ye bana bia bana na ndako bakoli oyo asuka akomi na 17 ans yango wana nazomona kutu tosolani na mobali na ngai toya na projet tobota bebe na biso moko asika na ndako esalaka bien so bokoli boye boza mpe na mwa bebe na bino abi en tout cas la donos tosololaki na ye asuka bongo donc nakoyoka ye na oke azaki donc souci oyo ye apresentaki nga c'était souci ya ndeko na ye mpona abengisa ye abandeki kozanga 3500 mais oyo etali ke souci ke ye mema ye amibwaka en tout cas wana na presentaki yango te yango wana toyebi te soko mpa bandeki sikoyo koluka ke adefaka sikoyo mpa bato mwa ndambu mpona akangisa mbongo mwana mwasi wana vraiment ezalaki pasi yango tozobeta se te bino bakamaradi ya bandoki
bozo ya kozwa bambongo na bino kindoki boyaka kodefisaka bato boyaka kopesaka bato mpona kobebisa bato. Bongo la mitema Jésus revient bientôt. Eza mabe. Bongo ebele nde wana 20 000 okende kodefisa mutu ata yo moko. Oza sike mutu ana kozongisela yo mobimba. Poni komemisa baninga ngambo. Na yo mutu omemaki okodefisa pe oza mabe. Memi muninga ye koloba defisanga 20 000 defisanga 10 000. Telisa ye gravité ya mbongo ebele wana. Yebisa ye bamato obeba na te to ba camarade. To sola makambo nyonso eza na biso me makambo ya mbongo pardon olingo defa mboka edefa na banke mpo soki adefaki na banke ata lelo akoki nde kofuta te banke akooya akoti na ndako na bino aboteli bino tv soki eloko nini soki nini me bakati so bakarte ya banke ozala so na bakarte ya banke te mais quand même oza na vie normale. Mais pas ya muto mokili surtout ba congolais oyo balingi bodiabulu balingi ka toujours makambo nyonso balekisa ngo na banzela molili bo sala attention ozo sala commerce na yo ko linga te camarade ya kokotsa mbongo ne na kati o chana cha mwandambu o bakselanga marchandise ko chate ndeko na biso ye wana commerce lelo kufa asala kango lisute o vandi na yo ne zolo mbongo yo na zo ebeloko na sala ngo te oza na 20 000 oyebe eloko osalela 20 000 na yo te kesoba terrain na malue kakuna tongisa ndako na yo komo ya kote kosoba vi ya moninga boye bandeko na nge eza pasi yango anga alobaki te funa lamusa bino conscience keba na mbongo awa na poto mbongo eza pasi soki omoni ka mutu azobebisa bambongo ebele nde boyokaka o mutu teli boye atie otan mpona soutenir chaîne o mutu kel boye ye nde alataka koleka bato nyonso. Mama keba mituna zwaka mbongo na ye wapi kana mbongo ya basalero ya ba 1200 euros 1300 euros nde yango ale batu basalela bino ba mitu pasi o bazosalela bino bandeko bozala mayele bozala mayele bandeko na biso tokomi na biso na suka toyaki ka tolamusa bino conscience et puis to expliquer bino likambo nini ekomelaki mama na biso na kati ya Suisse ndenge ezoko betama pona tola musa ye asakei na ye que son âme repose en paix mais ba oyo batikali ba oyo bazo continuer ko kende ko defara bambonga ba camarade ko kende ko camarade ya ko proposer ko ba soma minene camarade ya ovandika bo camarade asombela le lamba cher ka ovandika nzoka nde bazo ko yiba bino ba chance camarade soka ye pa na walinga kaka ko kabela ka bana no ba mbongo ebele keba pona oyebite ozali na nani yangwana foka ko vivre na prière kolala na prière kolamuka na prière kotambola na prière makambo nyonso dans la prière sans prière bandeko nanga vraiment eza mobulu yango tozoba boya ebele tokomi na biso na suka na site na biso ya Live Together boya koluka bamibali bazali basi bazali ya génération nyonso ya classe nyonso olingi mobali ya riche bazali mobali ya moyen azali mobali ya pauvre bazali toza pe na mibali na ba Turquie toza na mibali na Afrique du Sud bande onanga yaka yo mto oluka mobali amso olembino mibali ya poto mibali na Afrique du Sud bazao mibali ya Maroc bazali aw basi Afrique du Sud bazali bobenga oza na France yaka oza na Belgique yaka mibali bazali basi baza bobenga soko zwila danoise te ko décourager te na ko rappeler yo bobenga nazo ba bien bokomilanga te mais bobenga parce que ezali tozo l'exango par ba appel téléphonique parce que eza anonyme batu balingi te ba afficher ba photo na bango ba afficher ba kombo na bango yango to sala ngo anonyme il faut benga eza to komi batebele bazo koma kaka nalingi mwasi omoni ndenge nini non benga oyo ka ndenge nini 4 toza na 4 étapes pour nos mwasi na sous les baoba il faut les 4 étapes soko lingo yeba 4 étapes wana benga la danoise moi sur solo la bien boro solo la donc botika la malam ba gros bisous na linge bino mingi bye bye bandeko nanga boye ebele bandeko nangai toza awa toyeli bino ti ya sika te oyo ya bulukutu oyo ya citronnelle
bande ko ngai bobenga ba numéro na biso ya phone yango wana bobenga boya kozwa tina yo na kati awa ezali na 20 sachet et salami na penza na modèle vraiment bien classique ezali ya bio bakoni yango na Congo bande ko ngai toza na bilanga ya munene na ya Congo toza ko importer yango bati wana ezoya awa na kati ya Angleterre et puis tozali kosala yango na emballage botala oyo eza ya bulukutu oyo ti oyo ya bulukutu oyo ezali kosilisa rhumatisme ba pasi ya mukongo tango yo tosala ba cleaning ba mukongo pasi makolo pasi bande ko nga melati oyo pendant ata ba 3 mois osomi ba sachet na ozo mela chaque jour et ko sunga yo bande ko ngai ba pasi wala nyonso ko sila et puis oyo tozali ti ya citronnelle bino moko boyebi ba ko mabenga rango sinda oyo ti oyo yango pesa na 20 sachet na kati soki omeli yango ezo silisa ba graisse bande ko ngai ba bouton elongi nyonso ezo ko sila cholestérol peso kitsa pe cholestérol na kati ya nzoto vraiment ba mama nanga boya ezali bio et konami na mabele na biso moko ya RDC boya ebele bobenga na téléphone ya mama mapasa ou bien ya la danoise bokozwa tina bino na prix moko ya malamu ozala na Londres ozala na États-Unis na Canada na Belgique na France na kwenyoso okozala ti oyo kokomela yo bandeko nanga oko trouver yango esika mususu te kaka na kati ya epai ya mama na biso mama mapasa na kati ya Angleterre précisément na London ou bien na sous les baobas epai ya mama leki na bino la danoise oyo alingaka bino vraiment boya ebele ko raté ti oyo te e ko sunga yo même bana ya mike pesa bango surtout oyo ya citronnelle pesa pe bana ya mike bakomela ekosunga pendant kolongola moi obésité na bana na biso et puis te oya citronnelle bandeko nanga okoki pe kozwa yango otiengo na mai et puis osaleli yango sauce ata kolambela yango mai nango okoki pe kolambela yango sauce tomate vraiment eza nyonso ezali kosunga okomela yango lokola ti mai nango pe okoki ozwi yango osaleli yango sauce ata sauce ya viande bandeko nanga elekaka nango tokos na sa sous les baobas bino meko pe boyebi toyaka pamba te mwa kopo ati mwa kopo ya fanta esalaka tokos na ndenga mukete vraiment boya ebele ti yango yo vraiment yango yo bomela en tout cas boya ebele je vous love.